Mbote, Badou Balandi, Boulanda Rabiso, dernier virage, votre émission, encore une fois dans le plateau Nabiso. Oyo Bomesana, je crois que tout de suite au Messana Nabino, donc ça fait des années qu'on est ensemble, votre émission dernier virage. Plaisir toujours à vous dans Nabino, je crois que c'est Yeboye, et il y a toujours un message Yamakasi pour la édifier Balanzabe. Donc, Lélo, dans le plateau Nabiso, dans un bel bino sur Sœur Nicole, où tu représentais sur Nicole, tu as déjà plusieurs fois dans le plateau. Mais Lélo a même sur Sœur Moussoussou, Sœur Mimi, à Oti France. Bah, il y a Lélo, il y a un témoignage de la Sœur Nabiso Mimi, où il y a Nzamba Sali Nakati Naye. Et puis, dans la émission Nabiso Lélo, Lélo, ils allaient retomber. Parce que je suis dans la mission Mina Frère, Sœur Nicole. Ils ont un témoignage, il y a Bandeko Oyo, Babiki, à travers d'abord l'émission de Salaki, et puis Ndenge Bakutana Guinée sur la mission Nicole. Vous avez battu le lot, Bakoloba, Bako exprimer, puis tout le monde a développé en sur Nicole. Nini et Salemi, Nzamba Salinini, Nakati, il y a Moussala Oyo Azali, Kosala, Boyoka Binomo, Kozali, vraiment émission très édifiante, Boyoka Batu Nenge Balobi. Nzambe vraiment nenga sali na kati ya vie na bango. D'abord mbote sur Nicole. Mbote papa Limia. Mbote na balandinyo surtout ya dernier virage. Dernier virage papa Limia. Tout bela ko la bossa. Na pesi mino mbote na bana langa nyonso tonso bana bozoye baba to babenga ka boza bana langa na ndenge ya molimo. Bana na ndenge ya molimo na ndenge ya boza ba papa boza ba mama. Mbote na babenga ka auto bondela ka o bayebi o balanda ba émission babenga na pesi mino mbote na kombo na Yesu. Mbote également sur Mimi pour la première fois, mbote na bazo la pour la première fois. Mbote bana na Nzambe kat na Yesu. Izamba liboso ya donc naye pour la témoigner puis mon Nzambe o Nzamba sali à travers maman Nicole. Voilà. Donc c'est ça. Vous êtes en France, vous êtes en France. Oui, dans la France. À Paris, précisément. Oui, à Paris. Voilà, donc des bazars à Haute France. Voilà. Et quand on peut témoigner, bon, quand même, on va tout à l'heure, on peut ça parole pour me rappeler qu'on va au Nzamba Sali, na Katia vie na biso. Alors, sœur Nicole, comme la lobby les lois allaient plus va retomber. Oui, alors tout papa limato to bondi na kombo na Seigneur Jésus-Christ mo sante liko na sena commission Nzambe na bomo na pesi o merci Nzambe na bikamo ya uyu muni to ekatkati ne sikonga na mama mimi to epamba te koleso masia to ekotatola monelo to ekotombola kombono parce que zali Nzambe malamu na bolingo na yo koleso masia tambusi biso musika to ekati na sika oyo pote totalisa bana na yo bipaini so bazali mokili mbabasi ko yebo to zali na bomoyi o bazana ba situation compliquée ba ke yo mto bikisaka mokonzi na ngai ya autotiki émission o na maboko na yo le début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ na sagate o bisoto kolobe ko sala bisoto koloba te mokonzi bisoto ko disparaître yondo ko paraître kat émission ko le sumasia na commission Nzambe na bomo ya komo na papa limi ko le sumasia yondo chaki papa na zena biso po ete émission na yo esi akomona na mukili mobimba ya we kanisela pe papa o pe pambola émission ko le sumasia na tinete émission zali ko sala bana na partout baza ko zala édifier na sima émission ya papa limi mokonzi na commission o Nzambe na bomo etikete makila na yo Yesu e bana ko bomba émission ko le sumasia po ete bato ya molili o bakomo émission o basepela kana ngote basepela kana o bisoto lobaka te mokonzi kasi bisoto ko banga bato na molili te to ko banga kaka bobelo mokonzi protéger biso contre ba arme invisible o ya monde des ténèbres o bakoluka biso na ndenge ya molili ba na kosimba bomo ina biso te to bandi émission les début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth bongo na tato libola mona croix na tato ekolkota dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pe na bonde de sous na lobi merci Seigneur Jésus-Christ amen. Amen. Merci en tout cas sur Nicole pour la prière. Voilà, toujours quand on a kati ya émission Nabiso sur Nicole comme la lobby les lois ils ont dit témoignage à Bandeko et puis nakata témoignage na ba message boya makasi ezali otomela pe ko lobela on a kati ya émission Nabiso lelo d'abord avoir tout kota na ba témoignage t'as quand même na yeba ça fait plus d'un mois tout le temps vine comment est-ce que Moussa dans les autres d'abord question ya wala avant tout kota témoignage boni Moussa Nzambe zo le kamalam oui. Donc bato bazo beka kade na ebisaki yo banda na lekaka émission liboso na ça fait 3 mois sikoyo bato bazo benga kaka bon tango za Moussa na Nzambe o sala kako papa tindio ozo mona Moussa zo kene malamu par la castité. OK. Bon, en fait, c'est là que je suis monaki, je déjà église, au fond l'église, tout ça, est-ce que ça celui au fond l'église? Oui, na lobaka na émission na lekaka ya
il y a un mois passé, il y a un Jessica na vision. Il y a un vision, un payer provision. Donc ici, il y a des en cours. Si Dieu veut peut-être dans mon prochain, toujours dans le salon, Zambie na katanda kwa Zambie na. Ah, tant le bi Sika, ça dit que mutumo a pesi Sika. Mutumo ka sa pesi Sika. Ah, pesi ka tout. Mais pesi biso kaka ndenga landaki et toujours dans le salon ngona sur poto vendre comme officiel et comme officiel en fait. Officiel en fait donc et comme dans mon prochain. Mais ce qu'on est à Paris, na Paris kaka toujours na bande parisien. Na repesa. Ils ont pas une bon bénéficiaire là c'est parce que bon to bandi bongo mais nzambe moka yebi et usuka na parité. Nzambe moka le bina moko na makomina ye. Alors qu'il aller partout dans le monde non. Fait toutes les nations. Fait toutes les nations des disciples. Donc je suis na parité et vous en Belgique. Et vous allez partout. Peut-être déjà au salaire, déjà mon salaire, déjà, mais au salaire paye donc vous allez basculer, vous allez partout. Tout à quand vous mon santo, ndeko kumba biso. Mais ndamba lingi na to banda na Paris, on a habité pour nani. Mais na Belgique peut pas bénéficier na Londres, na Canada partout, ndenge muli manzambe kan ndenge ko kamba biso. Voilà. Cher Mimi, bonne chère Nicole, tout cela est manqué parce que c'est toute la première fois avant la société de l'OPPA chère Nicole. Oye ndenge sir Nicolas à lobby ça dit que bino bokutana ki nae à travers l'émission mais d'abord pour expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé ils allaient ndenge obenga qui comment ça s'est passé d'abord la vie na yo moko et puis là na mosala ki okutana nae alors ngai na vie na ngai na zambu na yamba yesuka la banda Kinshasa na yebi vraiment zambe na ba busamba banda Kinshasa même avant na ya poto na longwe Kinshasa ko ya poto mais il y a toujours 4 dans mon monde mais quand on a 4 na poto vit la situation beaucoup ma makambe belé au salake na zaki sous dans ma monde voilà au lembo côté tout le bongo au lembo côté nga ba problème ba situation ka ndé comme na bateau et côté si bolembo mais au fond de moi le quoi mon on ensemble des zaki na zo ko toujours na télé malon le sika alors na la na pe ba tout belé na ba YouTube bon na nous na betima na raté na pas net papa li ma émission na tala pe mingi mais là na tala émission na bino maman Nicole pour la première fois émission na El Bosso et si nga na zo mona zo loba vraiment autorité moko do sentir que mtazo loba vérité moko do ta kati na ye na mi maman wa zo loba comme zo loba vérité parce que zo loba vraiment clair et na ça qui est intéressant la deuxième émission na lundi troisième émission o les gars na bana na ekolanda en tout cas na qui convaincu ngabino le quoi na kota pe bulembu mingi ya prière pour ça le sambu na zo kongo le quoi pour ça mai ngamo mwana sambezate donc na lembi vraiment na kamba nzambe na ko sambe ya 3 ministres na ko lwaka moi le ba bulembu makasi ngabona benga maman Nicole so réellement vraiment ça nzambe to sala ni ba prière pour na la musa moto on est quoi batterie à voiture ce que si il faut le batterie mususu po et puis sa moto wana na zongi la vraiment musala nzambe nde na nzela na mona yaka ko benga maman Nicole to sambela ko même pas to bandika ko solola azoli nzala prière na expliquer pe nde na ya poto na comment la bolembu na pesinga ba conseil do banda wana kaka na kati ko soa na ye na komela singa maman faut kama kasi ko sambela to prier même pas na bandi ko sambela ngamoko na komo mona ke so na zo sambela komo kebe ba 10 minutes moi 15 minutes pour na to koma même pas bolembo de makasi au fur et à mesure toujours toujours ba prière na ngapé so na zo sambela zo sentir que on a comme ko zomba ba dimension et comme ko mata par rapport au ndenge zakili boso mais to garder toujours contact to prier na non tout solo la ka après mon comme soit yebisinga bengi la zuité toute la journée dimanche moko bu na zuité na ebakte to kanda to ya osala émission pa na yo na zuité sikoyo na lani na butu wana na zomo na ayo sa émission na yo or nga na ebakte ki ayo sa émission na yo parce que na benga ki journée on a zuité na butu na mozaki un certain dimanche na si émission suka o bo to na commune message maman Nicole na zo benga on zo zoté réponse pété bon un problème tata lobi to so la mais na butu na lali na sambi na lali na zo mona zo sa émission na yo nzamba zo taisa ngana bilamba la takela ti lamba noir akangi foulard mais na kati foulard na misu na nga ndinga vision na mona kakangi ba nyata ba ya minene mais alandi si foulard et lamba noir azo sa l'émission na papa ni nga bi
na la mukina butu na surtout ngapi maman Nicolas sali sur émission ou bien peut-être à sala pour na eba ki programme na été donc effectivement dimanche on le droit aux autres aider aya ki Belgique au émission donc na butu nzamba tali singa ngo lobi sikola na solo nenga ah maman Nicole lobi na benga ko juno mona juyote mais na butu na l'autre aux autres l'émission au latte la manoir na expliquer abi mais effectivement lobi aux autres on était pour la kene ko sala l'émission abi nzamba za malam donc arrivé ngane la mala ta ki noir or ngai na eba ki monter na en tout cas to pambola ki nzambe pour na yango to komi pour sambela na maman Nicole plus to sambela maman Nicole afin to bandi ko ba prière pour ezoki moi tant to bando sambela te après to komi ko sambela ne maman Nicole bando isanga maman on appelle ngabi oui effectivement na mona na za appel parce que na za ba vision o nzambe atali sanga banda king mais na ba appel yango na obanda ndeni na osela nzambe ndeni abi nzambe o tesa on appel il faut ça musana nzambe donc na ici maman Nicole to continue à prier nzambe ko orienter biso na musala si nzambe pesinga appel wana donc c'est élection musala na il faut na sala mo to ko bina prière na maman Nicole et motiver nga ba vision na ngefungwami pour normalement na likabo wana ya ba vision et fungwami sous plus na komi ko sambela et puis nzambe pese ba confirmation pour na appel nanga en tout cas na commission nzambe nga la bible loko eza appel nzambe a confirmer tout ça musala ensemble ya on a ba ki bon eza vraiment nzambe sali bika moi na commission nzambe to ya émission au bosani sous message moko pour le bik mo ki ngana otinda batepana wana disali clé oui après dans tout ça en contact toujours sur là to bali au sambela na eko là na eko mona maman Nicole la vision toujours azo ça l'émission là yo azo loba bokende azo pesa mon adresse na place na Paris donc bokende pas maman Mimi na 78 pour la 78 après sa adresse na complet la vision donc na mukinga bi elexini na bengi ngabi ata na moni maman Nicole ozope ça ba ya pa na ngai l'adresse na nga boye au pesi au détaillé ya isinga effectivement les nzamba zotinda to comprendre qu'il monté mais après tu comprendre on va après Saint-Esprit au fond la biso OK donc si ka wana ba pesi pe biso donc ezali côté nga na zali donc ezaki façon ndé to comprendre Saint-Esprit zotinda ba tukuna donc ezaki ndé et si ka lo sambo e banozala en fait c'est ça nga la classe ngelo ba boye ezali nzamba lo biboye ezali ke toko sala musika na ville o ya zova ville o na voilà c'est ça ka vision mona ki ke ngai na zo zo bato bazotinda bango pa na donc musale ko sala na ville o ya zova effectivement pe sika pe to zui eza na ville o ya zova c'est ça voilà ça c'est bien pour la témoignage donc nous va savoir du fond la raconte na est-ce que nous remarquer qui ou peut-être ça matali ça qui pour na scène bon ngana ko lo bakaka na ba vision o ya pesa kinga en tant que Moussa Nzambe to comprendre makamso ezali ata soki ba ebisiote o comprendre la dango ya mulimo musanto na comprendre ki ba message na muleki ka soki déjà appel banda kala mais ye mukonde azalaki azali konde déjà on a PC explication na makambo ya Europe andenge za la situation wana mais azali déjà appelé parce que ça son makamso pour abosani koloba ndenga munaka pe Jésus Christ na église ya tshelo boko boye Jésus a tshelo boko en église voilà na bakisana na ba commentaire au monde il y a ça qui émission je crois ya liboso to ya mibale donc maman Nicole alobike na rango ya kosekisa bato nga na comprendre comme facilement parce que donc on a un commentaire bato babanda ko finga babi yo sekisa yo zana boye mais en réalité ils ont maman Nicole tem dans ça c'est Jésus Christ là il faut se souvenir la vision on a zora na Kinshasa na zwa ki vision na zolo na okamba le sambo to bato ke belé na salwana mais ngam na zako modérer donc na zo kamba na ti prière si ko na zo kamba prière na moni Jésus Christ akiti elongi na mona te pour elongi ko tema ko prière parce que au fait dans un senti présence na ye quand la vision au moins si on a la vision quand c'est Saint-Esprit on sent que où est mon ponzi OK c'est-à-dire molimo na nzambe donc on fait voilà et longi na zo mona moté bato pe autres bazo sambela wana bato bakunda dimension prière bazo mona été kaka ngam na zo mona ye l'air akiti elongi na lobi elongi na mona te parce que éclat ezaki tellement makasi na zo mona kaka nzoto na robe pembe a poussa ni azotambola elongi kuna ko tombola te pona tala po éclat elika ki trop abandi ko keba bato
o bazo sambela bato bazali ba problème namoni astie loboko pa ya mama moko na libumu ngabe na télé parce que wana pe la vision zo mona ngabe na étonné parce que bato bazo mona te rien du tout ngabe na okamba pe na liboso ngaka mna mona ayebisi ngai landisa loboko na yo na simana c'est-à-dire ye atie loboko na libumu mama moko l'air alongoli loboko ayebisi ngai nazo loboko na nga na landisa ngapela tosi na landisi donc bongo nazo landa ye azo simba donc asimba musuna mikongo tanga tie loboko na ye ngala zuya nga na landisi akepa oyo asimbie alongoli ngala tie nga na landisi donc vision na zongo banda Kinshasa donc l'air maman Nicole appelle ça témoignage Johanna ngala comprendre no banga ba dozo finga ye ke yim toxique c'est pas elle et ça Jésus Christ il m'a semble ça na ye natal ça ko lantama na vision na mona ki parce que nguya nzambe muto sala peut-être ba do mona yonde muto simbi mais en réalité eza yé moko muto sala musala na ye na ngai place on a pour na éclaircir bateau côté wana d'accord vous avez un message mon pour la Denis Lesto oui votre comme na message alors sur Nicole peut-être sur le papa pour là parce que tout continuer oui ngala na baksa so mkeka poto to kata to ke na makambo soso ngana lo baka bato ba finga ki ba baki makambo ke na na seksa bato na mama yemo donc bino mo bo exemple pa ya ma sœur za pembe za musikate alobi bien que Jésus qui s'achaki le boko et puis alobi c'est alenza le boko likolo ngana pise ki message que baki ke na ko seksa moto donc c'est-à-dire quoi Jésus Christ so baki ke na cheba donc katina yo yende mtosa musana et puis na ko sekuisa batu nyo sauté mais ça c'est qui clair na baki na ko sekuisa mutu o e ya ko tinda ngana sekuisa na ko sekuisa en fait dire parlant so baki ngana ko sekuisa mais ali yende mutu a ko sekuisa et puis ce que c'est que Jésus Christ a ko sekuisa batu nyo so to ba ngende ko sekuisa Lazare il fallait sekuisa batu so baki ba mort azana pouvoir azana résurrection na maboko na ye azana puissance ya résurrection mais pourquoi sekuisa ka Lazare parce qu'il fallait que Lazare assez comme kolowana et ça c'est ko pesu ki ngai alingi atinda ngai azana muto ya kolobela ngai soka kozana Bruxelles ben na France na Paris yende muto akokende na ngai ndokola chaba don wana na kati na ba don c'est Jésus Christ yemoko yemta kosamsa les alinga ite voilà zakaka et pas va pamba yemta coopérer ba mission na en tout cas merci pour la précision mais toujours pour ça parce que je crois qu'il y a un témoignage il y a mitu ça awa tout cas un deuxième témoignage parce qu'il y a un très profond parce que malobe le même na kati wana yango ezali clé je crois que bato mingi pe baza na kati ya libunga wana bato mingi baza pe na mikakatano wana toyoka d'abord sœur na biso ya sœur Chantal na États-Unis boyoka témoignage ya sœur Chantal et puis tozozonga na plateau tout mekako développer mo malobo alobi na kati wana témoignage ya sœur na biso Chantal ndenga kendaki na bizamizambi ndenga bandako landa bato baterre na internet ndenga bandako landa biloko ba prophétie ba belé mazori na iloko mokote na kuta na sœur na biso Nicole boyo kaka bino moko et puis on se retrouve tout juste après. Shalom salam libota na Nzambe les peuples de Dieu partout dans le monde entier bolanda audio oyo kombo na nga mama Chantal navandi na États-Unis nangi kaka na témoigner monene na Nzambe na nyonso esalami na bomoi na ngai kokutana na ngai na mama Nicole Kanda eza lokola ke délivrance vraiment ya vie na ngai mpona mitungisamaki na baesprit na biloko ya ndenge na ndenge na nzoto oyo ngai nazali komikende koluka bapasale ya Nzambe partout na monde entier en était aux États-Unis nakotaki na baprière en ligne nazalaki mpe na bapaster na Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Afrique du Sud, partout koluka kaka ndenge nini nakoki kozwa délivrance mais natikalaki kozwa délivrance te nazalaki na mutu oyo nalingi koyoka kaka prophétie nalingi baprophétise ngai Nzambe alobi nini epuis nalingi nayoka paster soki azoparle en langue wana namoni nguya mpenza nabiki awa délivrance totale donc nalandaki bapaster aparle en langue nalandaki baprophétie wana nyonso namonaki lobiko te me Nzambe asali nga ngolu à travers mama Nicole nde namonaka émission na ye pa papa Alimia pour la première fois motema na ngai etutamaki mpo nazalaki déjà déçu na makambo ya baline wana nabaki nakoki suku suivre ata pasteur Aline te mais komona ye en tout cas j'étais touché donc etindaka nga
na mitungisami na motema na ngai namoni histoire na ye ezokorrespondre na histoire ya vie na ngai ngai mama oyo estce aza ya nzambe asolo bie baza kaka ndenge kaka toyebeli kaka bayaka kaka bongo nzambe mais aza na ye nini ngabi nzambe nangi olakisanga mpo naboyaki nabi ngai na badescription nakutai nango nakokotaka lisu na bapriere aline te epuis nakoluka so bapaster na bareseau sociaux te oyo naboyaki motema yango etutamaki komona mama Nicole epuis nasambelaki nayebisi nzambe soki vraimen ozaki mama oyo aza ya yo nde moto otindi ye vraimen pesa ngai vraimen courage wana mpenza na motema wana pie oyo ya kobenga ye epuis tokosolola nayebi na kobenga ye soki connexion eleki nayebi ke peut-être nayebi ke nzambe yo permettre soki eleki te eseke aza ye ya yo te mpe na kozape ka mbala moko nabengaka ye nasambeli na biso soki azwi appel oyo ata so nazwi ye te mais soki vraiment aza ya yo akorapele nga soki arapele nga te nga mpe na kotikala korapele lisusu te ekosukaka wana nabengi ye nazwi ye te natiki message apres namoni nalobi nango batongo nango aye korapele ngai donc banda tosola na mama wana je pense que presque 2 mois yango oyo donc namoni mpenza ke nzambe azalaka mpo na ngai nakomaki komona comme si naye na biloko na nzoto babiloko etambolaka ngai na nzoto na mokongo na makolo donc mwa ekutu te nayebisa mama wana ngai mpe nazosambela nazomona elobi kote nakeyebwe abi mama ngai nzambe atindi ngai mpo bana nzambe babika atindi ngai na mission ya bana nzambe barepentir basi repentir bamona loboko ya nzambe yo ozo na masumu mama nanu ose repentir te okozwa guérison ndenge nini nzambe akobikisa yo ndenge nini kai mama nasi nasala repentance abebi non il faut ça repentance sincère il faut korenoncer na mabe nyonso ngai na nde koyeba te kaka na bapaster wana ya kondolo shindala balaka soki kaka oyebisi bango paster tala vi na nga boye na boye mpe nzambe asalimbisi yo okopambwama okosoma mituka okosala boyeboye kaka yango wana kaka nzambe esalimbisi yo bon ngai nayebi kaka kinga nayebisi ngai mama ngai bapase basi bayebisangaki nzambe asalimbisanga bi te ezalaka bongo te mama faut ça repentance ndekola na mama Nicole naye kokota na nzela ya repentance na kongomona délivrance ekomi kosalema maintenant tozosambela mama Nicole na omonaki ekondolo shindalaka ezobima te na monoko na ye ngabi mama oyo aza ya nzambe ye nde nini balange ezobima te azosambela na ye kaka boye lange eza te eski ye vraiment moto abi nzambe atindi aza ye na nguya te mpo ngai na mesana ye kaka ezonaki prophétie nde nayebiki nguya mpenza makasi eza wana ok nguya nzambe ezalaka nango na langi te ezalaka nango eloko te namoni loboko na nzambe ntango tozosambela komona nazomona biloko ezobima makambo ebele oyo eza kaka mwa extrait mokie nabina tindela kaka bana nzambe bayeba soki ozoluka nzambe na bosolo na osali repentance nango sincère nzambe akomimonisama nazokomona mama Nicole mwa ntango azosambela bina ngai nazobenda nazolongo zomwa makambo nyonso azoloba na monoko nini ezose manifeste mpa na ngai ye aza na Europe ngai naza na États-Unis mais ozomona motu kuta aza sur place asimbi yo te ngai moko nazokweyaka ndenge azosambela soki azwi loboko na ye atie liboko na ngai liboko nini azosimba boye eza yanga te ezala ya Jésus ebanda kobenda kolongola banyoka na mokongo mama ndenge kaka azotia liboko wana ngai mpe naomona tala liboko etonda liboko ya mosuni ezofina ngai na mokongo ngabi liboko ya mama Nicole ngai mama Nicole liboko nini eza mosuni boye eza monene abina nga bama wana ezanga te eza Jésus ngabi mama namoni liboko ya mosuni etonda donc ezofina ntango ozoloba ozobenda ozotia liboko ezofina ezolongola abi mama alobi ezanga te mama wana eza Jésus eza liboko na ngai te Nicole eza liboko ya Jésus donc namoni makambo ebele oyo nzambe azosala nga moko namoni naye koyeba ke koluka kaka nzambe eza kotika masumu kokabwana na mabe okoma mpenza depouye otiki babiloko nyonso tona o batioko biloko bapantalon ni bameshe lokuta kindumba kisongisongi na kindoki kotika nde okomona nzambe akosalela yo
soki okabwa na biloko nyonso tona tokotambola na l'église bako prophétiser ndenge na ndenge ozala na yo toujours na poto okumbuka nzambe asalaka te mpo bapaster yango mpe bakondolo shindala bayaka bayebisaka bato mambo ya repentance te oyo nzambe alimbisi yo déjà nzambe aza déjà nzambe ya compassion sa alimbisi yo obiki déjà obiki me yo mona mpe kobika yango ozodemere kaka na même chose. Donc yango nazalaki nango pour ce premier temps ya kopartage na bana nzambe vraiment mama oyo mama Nicole nazosala nga publicité na ye te me nayebi ke nzambe azosala na kati na ye nga moko na omona biloko alaini aopesa nga kutu message te prophétie te tanga azosambela moi-même je vois les choses se manifester biloko ezosalema biloko ezolongwa na nzoto na nga moko nzambe azotalisa nga vraiment bana nzambe oyo vraiment baza bana nzambe solo bakosambela nzambe akolakisa bango puisque la vérité finira toujours par triompher. Donc c'est ça. Nakumisi vraiment nzambe kokutanga na nzela mama oyo nayebi ke nzambe azosala. Merci beaucoup. Voilà, donc Broti Colanda sœur Chantal, aux États-Unis, Jean-Nicole, je crois qu'il y a un témoignage il y a Malam, alors Makambele Awa, donc ma prière en langue wana do ya monaki ngondeza. Alanda ba pasteur kaka boyado délivrance kaka pana maloba. Alors la lobi délivrance bandika wana et puis bon beaucoup de temps il y a kanisa qui pose biloko ya bilolo ba jaba ya okaki moté. Yo parlé beaucoup plus sur la repentance et tout ça et puis à mon moi mais quand d'abord expliquer d'abord biso na makambo sœur Chantal alobi yo commenter no botia d'abord bon na kumisi nzambe fallait makamba boye mon sama mukeli mobimba parce que mi balbaki kene ki pona ko lo makamba lokota po ezaki zuwa mais siko bato ba komona ki ezaki zuwa te ezaki nzambe mtatinda kingai po ite ba obazana ko kangama katika esclavage pa sata basi ya kubika donc na ko lobana basala nzambe na lobite ke naza pona ko corriger bango ezaka ka message na ko lancer un peu na basala nzambe soki oza appeler soki oza appeler te ko forcer makambo te parce que toza na temps oyo mwana na nzambe ako surprendre de biso nyonso tango ko yeye banité aoya na tongo même ngape na bi mukula ko yate to soki nzambe bengi yo te ko baketa bengi yo soki oza na don ya ko guérir te ba don ezebelete ba bika te oza ka ko yo bikisa ba don ezebelete mse pe ya parole mse pe za bumto bazana ba don nzambe pesi bo yo oza na don ya ko guérir te omo na ko forcer langue yo ebite bilimo boyo kina kati ya message shondora ka shendera ka ngana ko ba ke mulimo musanto ba opera ka mulimo musanto na kati ya puya ngana ko ba onde mara mulimo musanto te ke yo luka ye o luka yo forcer langue moko e ya ka naturel ngana ebite ke o ngai na sana mulimo musanto te parce que tu as kanzaka pour ça mulimo musanto il faut parler la langue mais non yemoko a démonté on a kati ya message na boyo ki biso mokeli mobimba alobiki akanseki ma sœur Nicole alobaka na langue menga na kolobake na bana nzambe mokeli mobimba et loko zo sala ke lipamboli na bino bien guérison bien miracle mo zo loka songolo pakala et kokisama te parce que vous en a kati ya péché so ça les confession sincère repentance na yo au moment de l'oboko na nzambe ata moi non muke a 2 ans ko prier pour na yo so ça ka confession sincère repentance au monde bika mo nzambe et donc c'est la force de so basel nzambe ko kima maso ko conseil na pisna basel nzambe ko bimba ngo mais eloko lobi awa bon d'abord avant ba pour quand même minga lobi ya no kolanda ba émission na internet ba prière en ligne et la prière en ligne ba on est qu'on parlait bango biloko zolo baté il faut ba repentance zaka tant ba prier ba sambeli tout ça ba et puis c'est loin. Donc biki déjà est-ce que on doit bika kaka pour la bonne parce que bon c'est aussi clé ya makambo parce que tout le monde a l'église et beleza dans so ba kei ba comme ça la prophétie yo boye yo tout ça ba tina ba ko mta quoi ko bolu kala ndo ba nikolo baloba alors to biki au telemi et pourtant bika kaka te kas yango o se ba zolo ba o dike ya landa ki ba prophétie parce que ba tomi ba na bila ba prophétie l'église ka place ba prophétie za kopima tout ça ba c'était ça ba vraiment comme ça yo ko bani. Bon, ngana on va on peut ça donne conseil. Ya bo bina mukanda na Osée 4:6. Bon le bini les peuples péri faute des connaissances. Amen. Ko ba monda ka ke ba parcelle ba zolo ba alangi wana. Ba zo monda ke ba monde ba za na nzambe. Donc biso lo ko to zo ba biso alangi te, to za na nzambe te. Est-ce qu'il faut pour bazo kende kolanda ba miracle. Bazo kolanda ba comment
baba message ya ba prospérité ngana na combattre message ya prospérité te mais message ya prospérité Jésus peut baner peu ko lobelango mais tout ça c'est pas ça donc mutu po akangolama mutu po amona bikama amona malamu na bomo na ye e bongi ye moko nanu amiyeba bomo ina rotamisa ngo ndenge nini amiyeba nanu ngai oyo pourquoi na komi boy yoza na masuku eza lokola yoza kana satan mozuki ndiko funda satan pa musali na nzambe mais yoza kana déjà na satan okobika te siko yesu muna azuma passer po yebeke akobika kaka soka lobi alangi to soki lobi alangi c'est-à-dire que passer wana zakana nzambe do balia kana nzambe fufu esika moko balala kana nzambe bakupeka kana nzambe OK c'est faux yango moni maser oyo ye amona kike ba passer wala bakalangi ba passer ko ba teka si la prospérité ba miracle ba monde bazana nzambe OK le vrai miracle sur les alikaka kozala na Yesu soko Jésus Christ na kati ya Jésus nyoso ezali ko Jésus Christ ezali zakaka kokabana na masumu so do na ko bandengo tout simplement la conclusion voilà maintenant do baba kisam kila na ko bakisa bindi mama ni ko le bizali yango mingi ko to sape pour ma commune nzambe lobi vomi l'obéissance que les sacrifices o nzamba zo singa totika net nzamba zo singa kamba dépouillement mais kamba dépouillement eza mama na mutuya lelo pour na basi na monde c'est-à-dire ko se dépouiller ko longola maquillage plante tout or nzamba ningi to za naturel voilà ndenge ya kela bisu mais nous avons un biloko wana totiaka bakambo ebele diable mpe azuza biso na nzela wana eza baporte bato mingi bayebi yango pete omona osambelaka na yo mais oza blocage na makambo mosusu ozoyeba te a partir kaka kabelo wana otiaka eza dia esprit mabe a partir ya makeup wana otiaka eza mabe donc ngai likambo dépouillement nzambe mpe alobelaka yango bandaka ye nakomi poto kaka nde nalobaki nabungaki nyonso bolembu nazongelaki yango mais au fond de moi mbongo moko ndo oyebisaka kaka boye te yo ngai boye te après kaka nde napesaki témoigner na nzambe maman Nicole le maman Nicole a tei maman déprimé et frappé nganga bien en tout cas cette fois-ci na eu décision na tiki yango mpo na libela donc nzambe asunga biso vraiment. Merci en tout cas vraiment. Mais na eloko moi lobi ababet aussi ça na sœur na biso Chantal alobi histoire na ye eza ko correspondre na oyayo. C'est-à-dire que tant ayo ki biloko lobi ezolanda na pe na makambo ya vie na ye elo ndango eza ko correspondre na même banem pe soki ko pena ke loko ya lobaki. Oui, eza makambo ya moni pe na libala. OK. Ye pa zoika na ba situation ya totanga kombote mo stand so ya ex. Donc as mobile ni pas ça muta makambo wana. OK. Non, il pas content pe na makambo wana pe na bana pe basa bato makambo wana. Donc c'est ça. Ça c'est bien, toujours pour ça na kati émission na biso, il allait vraiment pour édifier Balanzabe. Ah donc il y a un deuxième témoignage, bon tout le troisième parce que sur Mimoza na biso de l'Uper Awa. Didier frère Didier, il est à Londres. À la crise AVC et qui a benga ki obosolo, azali serviteur de Dieu, c'est pasteur. Azamu sena nzambe. To quand même le mot qui a lobby et puis on va se revenir avec la carte plateau de biso. Allô, bonjour, maman Nicole. Ezanga papa Didier. Nabengi tango na omeka osala mwa physique nanga o nasaka mwa tongo nyonso. Nazwi message moto à partir ya Kinshasa alobi nzamba aloti ndoto na butu amoni nga na biki na otambola bien makolo ekomi bien maboko ekomi bien ndazo ebisanga na tongo na bikasi hier ou bien na butu nasambelaki na mosali ya nzambe tosambeli tobondeli vraiment on a demandé la guérison donc le fait yo loti ngai natamboli nakomi bien na maboko na makolo nzamba olakisa confirmation ya oyo azosala na kati ya vie ya mwana na ye kwa yango kana zaki nango ya otindelo comme message. Voilà toyoki Didier donc nenga lobby donc bon sambelaki na ye to sambelaki na ye sambelaki na ye puis na butu ndeko mo abengi soki na Congo na batongo aloti mon vision qui a biki c'est un peu ça voilà oui, c'est des gars bon d'abord beaucoup d'années ye papa Didier na pese mbota pensa azali pe musala nzambe azam musala nzambe na mwasi na ye
malgré que la sola qui pensait la maman tête on soit des migna papa Didier donc à Belaki bon ndenga vendre na ndako alanda pe émission au salaka na bato musuba alanda mais tant on tombé une émission na salaki na yo a tout ça mec na motema donc aza mosena nzambe yemoko mulimo mosanto a tout ça qui motema na ye ndo mona benga kinga tonga benga sola nga situation za kinango nde to bondelaki mba mote to bandako bondela nde buto ya auto bondelaki ya mbala suka wana nde ser moko pe na Congo azepe musel na nzambe ba bondelaka pe na ye mais buto biso to bondelaki nango na tongo na yango de ser wana zeleki poto to bondelaki na biseke ke obiki mais papa Didier ne musa boye obiki ye par baki amen na biki alors ser wana tonga benga le bina yeke en tout cas na moyo na kati na vision obiki ozotambola malamu to kozungi santé bien kaka ndenge osalaki tande ozalaki ntango liboso donc obiki penza yo na bengo na yebisa yo yekutu asisaki message ya ser wana te akataki mbala moko téléphone asaleli ngai mbangu voice c'est ça yango na yekuta to la monnaie na mais l'on a convaincu pour benga yo c'est ça aussi le problème mon de bolinga émission boye ba tebeli pe ba lekaka nous sommes convaincus nous sommes convaincus de ce peu à lobby a convaincu que vraiment autorité fazo zoloba ndengo azo santé pendant que nzambe mais net yi azapi musala nzambe et là nous za mwasi ya za mobali là on oye convaincre ye pour kota na bon ngana koleko papa lina muta convaincre muta nzambe omoni mutu mususu akota ni boy mona lekisi omona kaka esprit zo bana zongisa na émission wana to mona pe émission ngapi na kezaka bona ta émission zo lexa ote omoni émission mususu ngo lexa ngomona ko bakangi télécommande o comprendre ukangami mona na yo kanga mukebe mwa mosola mona kana ne lungonde ga saleli apeka esco na landa kana yo kanga mukimoto yoki ukangami déjà ba bloc message c'est ba ça signature na ko ba donc ça bi muta pesa kaza ko la ko mais diable pas kanga pe attention oui diable pas kanga mais ya nzambe o ko sentir ya nzambe ko takatina kati ya mutemo yebi ozo sentir ko bazo chayo moto moko na mutema yo so mutema moto donc il réagit directement parce que même so molimo na nzambe so kanga yo okene koteya papa limela ngo ko mal à l'aise kaka soko bimisa kaka bana na nzambe na koteya bino omoni moto na mutema kei il faut le bac que le bâtiment le papa n'a pas le bac nazi spirituel à mon avis déjà il doit s'accater na yola c'est qui convaincu à benga rapporte bondel mais après tant à benga qui au bosso ne soit après parce que bon oui il y a un message tant à yoga qui vision mais après bonne situation na papa obiki nzamba biki na biki mais le bina ngana katanda kutana so ebisa bana na ye abiki bana bazo seka po bana poto bazala bango yebika bana poto abia papa yo biki yo sanuka boyo biki yele binga na biki bana bia papa bino ba blondo ba congolais wana ba africain wana bon il y a ça na kundima ke abiki donc abiki aboni bikama na nzambe donc c'est ça c'est très important tozo pousa na kati ya émission na biso ya lelo oyo tokoyoka bon c'est vrai que ezali vidéo mais elongi monalité mais boka quand même maloba ya frère na biso ezali Alex na Suisse voilà yeba lobby oyo amoni na vie na ye mais loko ya mutu ya iza awa basambela kité ezaka na ba échange musalaki to sambelité tu vois quand même tu vois d'abord ce frère Nabiso Alex na Suisse et puis tu vas revenir tout de suite après. Bien aimé dans le Seigneur, ngaim de konabino ya mobali donc naye ko témoigner pour la gloire de Dieu nako loba esika na mboka oyo nazofanda te nalingaki ko loba kaka moi témoignage moko par rapport à makambo oyo na vivaki en discutant avec la sœur Nicole. Alors la sœur Nicole, comment je l'ai connue, naebaki parce que papa Alain a tchaki vidéo moko, il y a témoignage, il y a maman Nicole concernant Kindoki, concernant Daniel Bazaki initié na Kindoki. Alors moi j'étais tellement touché par ça dans lundi vidéo Oyo Mobimba et à travers vidéo Oyo Nabengaki maman Nicole, maman Niki, que je dis salut, Nabengaki Tobandaki Tobandi Kosolola en fait, Tobandi Kosolola de tout et de rien.
Et puis, na ebisi que maman tala boye. Donc, na bandi ko ebisa ye makambo ya somo oyo, nazaki ko sentir pas ya bana. C'est-à-dire, ça m'avait tellement choqué tout ce que j'avais entendu. Et témoignage naïe personnellement, il y a maman Nicole et tout Shakingaï. Donc, Yangoni na bengaki le même jour, je crois, Oyo Papa là, à chaque émission. Donc, maman Nicole a Yambingaï, tout solo lit très bien. Et on a fait connaissance aussi ce jour-là. Après, tout bandi ko partagé yenangaï. Sukoyo, Naïbisaki, moi je me suis présenté aussi, Naïbisaki, moi, parcours nanga et tout. Et Makamo et Bandaki Penza, na moment Oyo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Naïbisaki, Bamakamo Misusu Nazaki, ko vivre na Musala, il y a bien, il y a positif. Et Naïbisaki, relation Oyo. Nous entretenir un chef nanga pour chef nangai nanga moko tozo entretenir relation ya bien. Donc yaya na leki. En bref, na beteli mom lisolo moko et ye alobi nanga que esilite okomona que chef na yo akolobala na yo boye chef na yo azana souci na yo chef na yo azo sala tout pour ozala bien, chef na yo ako sala nyonso pour ozala bien na mosala oyo ozali. Et chose étonnante, quelques jours après, 1 ou 2 jours après, conversation na biso ya liboso, kaka makamu maman Nicolas Lobaki na monaki yango, chef a commis déjà akomaki ko kipenga makasi, mais tout oyo, donc 2 fois té, c'est-à-dire Azaki Penza lokola yaya, c'est-à-dire Lingaki na zanga elo côté, donc yaya na leki Penza, tu vois, Komaki kochanga à l'aise na musala. Donc en fait nyonso chef nanga Azaki kosala nangai ya bien, Azaki kosala ngo fois 2. Ozomona zo benganga toujours na ba tourner nangai. Chaque fois que nous avons dit que tozo kende bureau, tozo solo là, tozo tia en place bamakambu. Donc, nazo zoa bolingo moko et pas ya moto oyo nazo comprendre te. Et wana tangu maman Nicole alobaki yango, ngana mona kiango likolo, mais na moni pe que makambu alobaki et se réalisaki. Mais sikoyo question na koto na bino. Est-ce que ça maman Nicole moto oyo alobaki? Bon. Sûrement hier, Fungoli Kakamono quoi. Et puis après, Bilembo et mon ami Nassima. Mais pour Nana Ezaki et Maman Nicole, Ezaki Kakake, Tozaki Kosolo là, on faisait connaissance, nous parlions de tout et de rien. Et puis, Tobon de la quitté. Ezaki que non, bon, moi là, Tobon de la pour la situation n'a eu rien. C'est-à-dire, Tosali connaissance et Tobandi Kosolo la Kaka. Kosolo la Kaka, maman Nicolas Zofungola Monoko, par rapport à ce que je lui disais, et par rapport à Makambo Oyazalaki Koyebisanga Namona Kibilembo. Suite ya Moussala, donc chef Azo, Changa Yalez, Naza bien, donc par rapport à employé Misusu, donc Naza vraiment très très bien. Et chef Naza Mundele, s'il vous plaît. Donc Yayana Leki, donc Bolingo Yaboye na Moussala Nanu Namoni Angote, pour ba chef Awa Tohibitenge Bazalaka. Nazolo batek ba chef baza mabe mais mon donc chef aza chef ce qui aussi était au cause ba problème maintenant na komi na niveau oyoti tozo solo là comme si on était des potes. Donc le coup maison n'est pas Nzambe et tilelo nazo encore mon abama kamuna musala le coup maison n'est pas Nzambe. Voilà zaki premier témoignage. Deuxième et ça que Nzambe oyo na lobaki na maman Nicole on a changé mbala moko comme ça tout développer comme Koboye ezaki ma plainte
exacté que non, nazo se confier naé comme si c'était Dieu. C'est pas ça. Mais quand a gagné toujours solo là, entre Bananzambe, naïbisa qui maman Nicole, au moni, nazo un problème moko boye. C'est-à-dire, na mosala oyo nazali, fin de mois, elles ont suivre, c'est-à-dire, nazo futa ba facture, nazo sala ba course pour nandaku, mais nazo se retrouver toujours kaka na rien, c'est-à-dire, j'ai toujours juste. Sukoyo, na sala nini, oko conseil na nini, et na lota ki ndoto moko boye, oyo na kolobango awate, na betela ki ndoto wana. Alors, maman Nicole Alobita, lokola ozo manquer de quelque chose, lokola ozo koka koso sortir excusez-moi. Alobi, ça la boye, loka association moko, et chaque fin du mois, moukie oyo ozo se sortir nango, pesa nanzambe, c'est-à-dire pesa mbongo na yo na ba association na ba ONG, etc. Ata 10 balles, ata 10 francs, ata 20 francs, ata 30 francs ya pamba, au comment na makamunzale ya nzambe ya kosala na yo. Mais bien aimé, na côté là qui maman wana doute makasi. Mais na lobby na mekana no kosala makamo lobby na ngai. Na tangu bafuta ki ngai mikolo oyo elikaki. Napesaki na ba ONG, napesaki na ba association mibale mbongo na koloba montant awate, et napesaki pe mbongo na mutu oyo nga na yebi. Donc tokoloba napesaki à une personne et 2 associations, donc en tout napesaki mbongo en 3 fois. Nako sabinote nazo checker ba mail na ngai, na ba mail na nga wana nazwi mail moko ya assurance maladie. Sikoyo ba assurance maladie wana ba problème bino moko boyebi na poto. Sikoyo na fouiller na espace na ngai na assurance maladie wana, na ba espace client. Natali ba facture na nga, parmi ba facture na ngai namoni que non, eza na remboursement moko eza na remboursement moko bakosalela nga. Et puis montant wana ezalaki montant kutu koleka na ebisi bino mbongo wana nazwaki. Donc nandimaki te ke nakozwa mbongo ya boye. Donc eza mbongo moko kutu ezo dépasser kutu makambo nazalaki ko imaginer. Donc c'est une première que assurance maladie va rembourser un mbongo. Tu vois? Donc, nazo kimbongo et assurance maladie wana, par rapport, apparemment, il y a ba facture, il y a ba frais oyo nazaki kofuta, oyo to bengaka subside. Alobaki ba makambo ya boye kaka nzambe nde akoki kosala ngo. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que maman Nicole apesaki nga toli. Nga na pratiqué ngo, namoni belembo. Donc voilà quoi. Témoignage oyo eza pona maman Nicole te, eza pona ngai te, eza pona bino. Et makambo maman Nicole azoloba na ba émission, ça n'engage que elle. Donc moi je ne prends parti en rien. Nga nazo kaka ba conseil oyo ya pesi ngai nazo salango, et lelo nazo mona bilembo nango. Voilà, moi je ne viens pas faire la pub de maman Nicole. Moi je ne viens pas faire ma pub, moi je viens faire la pub de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est donné mort à la croix pour moi. Mais le bandé que maman Nicole a été utilisée pour être na yebaba makamu misusu, oyo peut-être nazalaki moins ignorant na ba côté misusu. Neti ba kopesa ba don ya mukie na yeba kite que ce que vous avez coupé ça ata 20 balles ya mukie. Exemple, on récolté à moi 300 balles. Donc, alors, c'est Nicole. Voilà, toujours qui frère Alex, il est dans la Suisse. Mais contrairement, peut-être, il y a un qui est bosso, il est bossé en Bela quitté.
c'est juste échange Bosalaki mais amoni puissance en Zambie. Comment vous expliquer d'abord Bisso parce que tout à l'heure dans le témoignage sur Bisso Chantal pour le bac très bien il faut d'abord repentance. Voilà. Mon habika mon Zambie ezaka teka kaboy. Il faut d'abord se repentir au mon mabe na yo mo lobi awa. C'est ça. Faut yeba kati na yo mabe za nini il faut tato la mabe ko kabwana mabe. Avant mon appena miracle en Zambie. C'est ça. Mais frère Nabiso il y a jamais eu de prière, rien du tout. Juste échange Bosali na ye nenga lobi amoni makambo yo ibsaki ikokisa. Comment vous expliquer Biso? Ngana polo baboto to ke na ngutu musika te autobi makambo ya repentance. Repentance mje zakaka soki ondimi Yesu Christ comme okozi pe mobikisi yango déjà repentance. Soki on dit maga mais faut quand même. Ondimi. Ondima ça c'est quoi? Te kondima kaka. Yango déjà sobiki c'est déjà au so tamboli nzela na ite siko ondimi kaka olobi na ndimi. Au moins bato mje za alinga kufa. Tant ondimi kaka Yesu c'est déjà repentance. Au moins muto na croix. So d'autres na croix donc j'ai que na muibi ba ide muibi mais oui muibi a ça que repentance alors bibi so tozo militer tozala na yote parce que yo za no une sociale de côté mais biso za ba muibi toza ba tomabe j'ai ba geneni koza na yo na paradis lelo est-ce que mutongo espère que nyo so ya vine alors ba ki kaka muke wana donc à reconnaître que yo za mwana nzambo za innocent qu'on reconnaître kaka bibi so toza ba muibi donc biso toza ko mériter si comme biso tozali a ngana koloba nani mwana mobali oyo na pesi mota pasa na benga ke fils na benga ke mwana ngai lié mingi pour tout dans makambo ngamo na bayabo na buti ayela bitune bila tout tout na rama kap donc na lingara do facile en tout cas ça fait mwana moko botosi yemoko déjà sambela déjà voilà assemblera déjà appuyer déjà à sa discipline na makambo sa mike mais to ma yeke pa na lobi amuna mamse bisaka mama na bango mais a confier ki ba makamle musu ba mona poto ba milenga a confier rapenzate mais a linga ki to mona ki nga mona kandi na zemi mani ko na mona ko muzaki na mona pe kasa kasa ni mama oyo il faut na zane po na ba ki ba makamla kati abona ko conseiller ngai ngana ko ba ki mwana oyo na ko ba déjà repentance na parce que tant na a le belinga makamla c'est que a tout belit a le belinga makamla expliquer ngai makambo ya zaraka nango expliquer nga nazaki pe moi un peu petit mo pe moi yanké boy mais ne me pesa bon ba discipline mo boy si on nga ba ndiko yebisa mo ba discipline wana ko ba nango boy ko ba orienté nga na ko ba déjà repentance na ye et puis amoni bikama na ko le bande moi donc pour ba kena ko ba session ko muke na mukili mobimba na baki mukona bien que nous na biso batu ils ont la puissance ils ont le pouvoir ya mutu tera kama le bande ko bisa na bana même pour la koyebisa muntu faut dans langage de ko bimisa bato zo linga kaka o na kende mbangu passer na biso ko bondela biso a bondela pona tia na ko bika mais bato za ko mikosa mundu ko na kaka soko bio sambela nzamba yo kaka lisu munezo zo tamble parce que ça n'est pas péché c'est pas que nzamba zo boy nzamba zo chango en réserve azu ya comme ko reconnaître ma belle yo aussi repentir azu pour ya on chango marche donc c'est tout et puis na baksamke papa li me poto succès so oza mitune bila kotuna ndengina ba mingi na bato baso kota na ba prière en ligne na lobite ke za mabe eza malamu pour moi des déplacements passer à côté comme kata ndam ko ko nzambe et vous amalo pe suma bana pe na nzela ba YouTube na nzela ba nini eza mabete mais na kulinga bo tant so kota prière en ligne est-ce que so tout na nzambe mutu so landa wana est-ce que za na nzambe pour bana nzambe ko mukuluka ba miracle bon nous recevons qu'est-ce que pesa biso 100 euros to peso 10 000 euros okimimba wala za subo nzambe tesa kibonganga pour ce hôtel ba prophète ne biso akala ba on peut on ça pe ba miracle to comme kokamo na ko ba mingi nazo pixel bana nzambe ba sembela lente mais linga kana no otu na kanzambe esika ni zo chama ko na yo bokinda ka mbangu te omoni mabe ozo sambela makamiso changer karaté parce que OK donc ils ont ko kimi ngandote ngando akibi na kati ya mbula na kati balé abimi na mukili akutendika na mbula donc c'est le logo mokote de yoso ki masata mais yo moko na kati église ya sataniste donc ye azolongola malade ozana ngote azosadika ba échange donc alongoli o wana ozana ngo bazongi seli yo mususu yo muniko biki oko bikite et loko ko biki c'est lancer appel na bana nze mukili mobimba et loko ko biki sa yo mtozolanda ngai ezaka ka kokabona na masumu soko kabona na masumu yango eza clé ceux qui ba se nze ba bisa no tenga na ibisi bino ceux qui ba bomba ceux qui ba cadeau na bango ba bombela ceux ba bazo bomba comme donc makambo c'est comme le kola
plan privé à bassin nzambe ngana iko ko secret moko boedo akomi mona kado yende kande non na ko biso yo sali musen nzambe mtuzola na goza musen nzambe mama papa yaya banoko ba mama leki batata mo si baleki na ngai boya bolanda message malamu omoni kaka munoko no ndengo sawa na oza kana ngwana olofinga kabato siko changer ngo et pambula kabato elobaka makambo bien obima kaka na masumu soko bimi na kati na masumu okomi mukonzi donc nzamba ko yako sa tela isika salite zali nzamba sala kaka isika propre zali oyoki papa ali mana ngai e na bato bozali so mokili mobila bokolo bakyo azo papa po ana zo nga kimse so na l'église na biso na kimse mututé mais linga kana discours cha makolo oyeba passer on zo kende kuna et puis ko yeba ngo batuna kanza meto ocho mela likaye ocho mela banki omeli ba masanga omeli yo ba msobe nga soki Mosho ni omeli yo kende bosa nzambe nzambe yebisa soki passer na biso azali ya yobi azali ya yote nzambe aoyanula yote tomba ya panza mi bayaka vraiment na komikitsa makasi oyoki bandeko nanga bozoka message au partout bokoka message au bolanda ngo vraiment to komikitse pa nzambe quel que soit moi oyo kosenga yo o prier pour nango yo persévérer prier au kozwa réponse za mosa nzambe bokenda kamba monter ba prière en ligne. Ça c'est très très important message mon kito leki ba prière en ligne parce que toujours quand ba témoignage aussi à ba tebele. Voilà. Oyo na la sœur mo benga kikamba ba prière en ligne oyo. Pasteur qui est ko prière en ligne a comment mobile ne ya butu. Voilà. Ça dit que tango ya kota kikana biloka ba ligne wana ba balisaka isaka yeba. Voilà. Donc ezaka ba ko yipso ba maloba moko boye ba prière mais oza ko bala directement. Voilà. Pasteur wana akoma ko bimela butu akosadi ke makambo ba ligne on est dit bien mais ça peut pas bien nango comme ma sœur Nicole alobi il faut que tout naka et ba depuis ko me belé yango na ko bakisaka ka moke awa il faut bozaka toujours na confiance ya nzambe parce que bana nzambe baza na pesa kaka vexer moko il faut bozaka toujours na confiance ya nzambe amen hein il faut bozaka toujours na confiance na bité ceux qui vexer na komaki yango na comité on a le canal no papa il ne faut continuer to continuer bon bozo na mukanda na Ligue 12 22 31 Ligue 12 22 à 31 donc il faut s'en na confesser pas nzambe nzambe mutako peso kimia donc mutako kila peso kimia te bana nzambe komisi ba nzambe lokwa ba nzambe omodole azota ya kusambela ya zo c'est kaka prière en ligne bon c'est notre même question tant nous ko répéter ka prière en ligne tant ya zo prier on a avant même les bien on na chaîne ou bien na groupe asala déjà ba tentation na kata prière wana bino bozo répéter ka o ya lobi mais boye bité na sima prière wana eloko ni na sima donc lingana no yo moko avoke na ba prière en ligne prier nanu bandi ko nanga munoko wana basala yo pona ko bondela eli pona ko bondela nzambe ko luka délivrance na munoko na yo eza na puissance bande ko nanga tout sivino na langage ne na sapo na ko kabamela ba prière en ligne te mais ba prière mingi ya ligne bande ko nanga o bozo ko ngi bouger mokili bazana bango ba sataniste na ko yana message namba so so nzambe ko permettre pona ko tanga ba kombo ya basali nzambe o bazali ko sela nzambe basali kutu ya satan o ba pona ko tromper bana nzambe ke bazali ya nzambe mais balati pour soi même na kati na bango bazali ba loup non c'est ça le c'est vraiment important sur Nicole. Alors cher Mimi tout qui est quand même dans mon message comme toujours placé par faux pasteur par faux serviteur de Dieu bah tout ça au cause à la ligne au message moi il y a le pétage de Nilis le pétage message nous a nango parce que bon bah pas oser le message belé et puis ma colopé bon comme nega ko dérailler message nango za nango clair et ko komela ye de Nilis comme bazo dans émission bon quatre les parties au va pesa ye puis ça d'abord message ya donner ça message. Oui, dans un message de papa prophète Denis Lessi. Na ko bengi papa Denis Lessi. Na vana ina ndako na ngai kaka ba mikolo ni na sina telemi na mabondeli. Nazo landa émission na yende to lekisa na ba YouTube. Eza émission mo saki na Papi Mboma journaliste. Papi Mboma to ka baza ko solo la ko tuni mo makambu. Na ye kaka ba pétage wana ba nini. Mais na ko parti mo boye. Papi Mboma tuni question que makaba mbongo intérêt. Donc par après ça va mbongo intérêt donc c'est des plus. Il y a le oui à ça là on Papi Mboma tuni est-ce que ça les sous-monter. Il y a des déficit. Ouais, donc aux autres si on ça avec intérêt voilà. Papi Mboma tuni mais yo ça mo ça nzambe est-ce que ça les sous-monter à l'obit. T'es un business.
Ah, business. Après, il y a so nzamba olimbisanga, alimbisanga. Soki olimbisanga. Soki nzamba olimbisanga. Assez même pas olimbisanga pas mais. Na ko solo là. Bon, andimi que ça les sous mais il y a ça quand même pas business mais ebi que les sous mais après so nzamba olimbisanga, alimbisanga. Si vous avez telle partie, on a papa Denis, prophète Denis Lessi, mais Denis, ils ont les sous pour maman intérieur en réalité, ils ont les sous. Et comment m'appelle la Bible? Mais ce gars aussi en Olympie, c'est maman c'est bon, on a commis qui dit ça. Façon à écolober là, ce qui nous a Olympie ça, allez ça qui n'a pas, toi ni commis qui ça, t'es na mission en Zambie vraiment. Mais les gars qui n'ont pas de journée, les qui n'ont pas de temps pour tout dire. Après la boutou avant là, on a prié dans la lit. Nazo kana mlito idanga mungongo ezolo avec autorité mungongo wana ezaki na kanda moko ya kosakate donc na autorité na balobi Denis Lessi atelema lisusu bosa batute ateya Denis Lessi atelema lisusu bosa batute ateya asimba micro te et répéter 3 fois Denis Lessi atelema bosa batute ateya asimba micro te avanda. Avanda kit. Avanda. Na epite so kisi mais avanda. Na surtout ki ngabi Seigneur. Na bandi kutu po autorité wana donc kana. Nous pouvoir wana ezaki vraiment makasi. Ngabi oui ça nzambe mtolo ba. Je n'ai sa tête parce Seigneur na bandi ko samenga ozolo bana padanga. Donc elle a si ngana comme c'est là na bandi ko se poser la question. Mais ils ont donc après na prié bon que la zone is na pongi la zone na pongi même voix et yelinga so avec autorité na kanda même parole Denis Lessi atel te na miso batu asimba micro te avanda 3 fois encore après troisième fois de kola na yo ki bisinga Jérémie 15 verset 19 et le bénin na yo sutu kanga bimbo Jérémie 15 verset 19. Bon, tout tangi na kombo na Yesu. Jérémie 15 verset 19 et lobby. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Alors, et le bénin en interprétation. Interprétation, le bénin maman. Dans on attend un message, prophète Denis Lessi. Dans le moyen, on a privé, on a contacté, on a joué. Pourquoi le programme émission, ça a été l'émission. Na loba on émission ba ba koyoka ba komisela iso ki yemo pa kotala ayoka po ya message nzambe e komeninga na transmettre ngo eza yanga été ngana pesi o nzamba pesi afin que ekoma na salika musala nzambe atinzinga selon verset biblique on a évité maman Nicole à quoi interpréter on dit na verset biblique nzamba lobby pour eza clair mais eza clair mais eza clair alobi nini bango ne faut pas isika yo ozali et non yo kende pa ina ba isika bango bazali c'est-à-dire mosel na nzambe akokende faire ba païen ou bien ba païen ba ko ya faire mosel na nzambe ça c'est ma réponse bon c'est-à-dire ake na biloko na donc ake akoti na biloko ya ba païen Oli ba paye ba kota na biloko na biloko les biloko ya nzambe. Yes ko ya kende. Ya koti na biloko ya ba paye. Siko ba paye ndi fo ba kota na oyo bien fo c'est clair. C'est à de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Yebisa na siko papa à ça le contraire oyo ya ça. C'est le contraire. C'est le pétage à le pétage. Ba ya pesa mo kombo pétage. Ngana ko le ba boy papa limia yo ma comme tozolo bela awa oyo ba ba comprendre ka version te wa ezali selonga ndi na affection na mo donc ngane na comprena donc na mukanda na Marc na koloba Marc 13 1 2 oh Jésus le bé qui annonce il y a discussion à temps donc na koloba ke ni to soki na zo ba biloba le bazena vérifier pour na boy er ngo ba lisusu abosani aloba ki boy il faut ka to contrôler
na lobi malamu mpona boyaki donc tozana mukanda na Marc 13 1 à 2 donc description ya temple nez avec que na ko buka temple ozomona oyo na ko buka on a ko construire ngo dans 3 jours temple o Jésus qui ça le bakinga na ko lo bango eza ba temple tozomona lelo. En tout cas, papa Limiana et sur la likambo ya ba église ya ba bâtiment. Il faut na ba message oyo pour ba na nzami basana ba koti na kata confusion. Pour ba pe ba benginga. O le bio mama ni ko siko biso to kuma ovanda na bandaku to kenda ka susu be église. Pour to mo ka ba bio nzambe alobi to sanda la bandaku be église ba bâtiment ezamabe. Ngana ko ba église ba bâtiment oyo e komi ko ba malelo ezali be église to kuma mona ndeti ya ba. En tout cas, papa Denis Lesi naza pour na polémique té na ko ba ke be église ba bâtiment ba so lo beza be église ko ya bino parce que bimi libanda Yesu donc zongela Yesu naza pona luka débat pa na yote zongela Yesu donc zongela Yesu ça na poste na pour le monde ba message ya boye nzamba ça na poste na yo o se repentir donc église oyo Jésus que ça va qui a kobuka de ça c'est le message avant que le paix même temps na liwana ye dans la résurrection donc akokufa akose quoi moko misato donc tant où ya koseko tant où ya na mokili nde akoya ko sala église to na ko tonga église donc kokufa na ye azo détruire quoi église oyo lycée ko na ende azo ko construire église donc kokufa na kufaki asekwa ki mukonami na misato omoni papa Limia ba tu reflexion ba zo bango na ndenge ya mukuse donc église ya bâtiment na kolo bango ezali be église zo mona lelo donc yongo tozo bengo église to ba passer moko ya ba sataniste yongo tozo bengo église ya bâtiment et ko sabana na Nzambe et non tout l'église to beza ki ba église to beza mabe non et cette église o tozo mona ndeti ya ba papa Denis papa Denis limbisa ngai ezaka pona bana Nzambe babika donc na kena ngo vuma direct eza église ko ba papa Denis Lesi yongo pesi mobulu na mokili bana Nzambe so bisika ko chama kolote talaka mutavandi na kati église azoganga pétage siko oyo ko ganga pétage na église bi oyo ko luka Nzambe donc Nzambe akomi pétage donc voilà message ya Denis Lesi ngwana je crois ikomela ye ikomela ye bato ba kopesa ye arimpe ko yimba banzembo donc Nzambe tinda yimba nzemba mokili yango moni voilà ba Nzambe ba na tango asuka tokoye babango na misana na bango yango tout toujours mona o na vers la fin et comme ça bisoté donc c'est ça tout toujours mona vers la fin et comme ça bisoté non ba ça souffre c'est pour bananza ba sana posa ngo papa Limia donc aussi sous awa na lo mbango na mukanda na Romains 13 8 à 10 autre chose bela bolingo donc moi dans Romains 13 8 à 10 toujours le bela bolingo amour du prochain donc moi dans Nzambe ni soto ebongi alinga muninga de wese recommandation ya Nzambe obongi olinga muninga na omoko ndenge yo omilingi yo so linga muninga na utaza pembeni no zo linga Nzambe ndenge ni parce que Nzambe yo mona kaite donc Nzambe lobi ete bokoye banga partie ya muninga za pembeni mais ni suko zo linga Nzambe mona kaite mais muto yo o za pembeni ozo linga ete donc na ko bisa bana Nzambe eloko ni kibolingo ezate na mokili bolingo ezali moko Nzambe na bomoye donc nous sommes à makambo na babeka ko changer ce qui vont changer bikamo bozo luka na ba problème na ba situation zo kanga ko mo ya bino ezali loko moko amuke parce que bozangi bolingo et puis bozo tambola katikati na masumu donc ce ko séparer na masumu au monde bikamo bozo ko na besoin passer ensemble la yote yo c'est ka confession na repentance au prier au kapo na makambo moko mike au séparer na makambo ça ko manza bete ko mo na bikamo ensemble mais bolingo zo loba oyo nzamba sengi biso bolingo nini kulinga bon ça veut dire quoi et ça bolingo ya moi c'est na mobilité eza bolingo nini eza bolingo fuma amour dit c'est dire quoi c'est quoi cet amour oyo ya yo eza muninga c'est-à-dire osana moi lipa okatili muninga ndamba eza te kozolia lipa muninga sasa na nzalo teleka bi na katenga na otonda donc on les a bolingo donc vaut mieux que yo zanga on comprend papa Limia il vaut mieux que yo zanga mais muninga lia te zanga te mi bomi so moko Nzamba le binini. Nzamba le binini nini. Cherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux, non? Oui. Et les restes sera donné donc on peut ça yo en surplus. C'est-à-dire le royaume des cieux ça n'a rien à voir. Non, kasi ils ont contribué. Oh tout le monde a occupé ça. Chercher le royaume des cieux, aller côté le malam. Côté tout ça et ça na kati ya message on a tout ça na kati. Donc linga muninga, salisa muninga, kabela mutilo ka kulia, pesa ni na kulia ya ko isa musala Nzambe. But bakasi musala Nzambe ka il faut ça passer non. Ko kabela déjà musala Nzambe zo musala ya Nzambe. Ko la kisa mutu bolingo zali musala ya Nzambe. Omoni mama moko mukolo
aza salite be mutalibo makoi na se azo bima miyoyo yoyo ki ezai potombola ye mais soko tomboli ezai zo sa musala ya nzambe yo zo nzambe apambola yo osimba ka bato bazaka pop bato c'est to ko simba bango te ozomona biso muto sa ko mikanga lipamboli eza pembeli mais tozo poussa mapamboli na biso musika pona kozanga connaissance ya nzambe bike mes peuples péri faute de connaissance donc c'est ça. Le message à quoi n'a pas parlé. C'est très fort, maman Nicole, sœur Mimi. Sœur Nicole, dans les mots à pèse un message dans Zambé Boye. Est-ce que les alliés, pasteur mon tata qui pose un message Joana, ni n'a pas espéré qui pose un message au interprétation aux ça c'était quoi? Les alliés dans un Zambé, c'est quoi? C'est important. Il y a un bannière de l'Okomoko. Dans une bannière de l'Oko 10 000 francs. Kasi badon nzamba chakati nanga kasi muti bafuya badon chakati nanga ya musu nakomi ko salela yango est-ce que papa kasi ka chaki doko kana ke ko na déclarer papa wana kufa te kasi badon monde ya moisi papa lima badon wana chaki wana yango yo donc makambo na solo boye zakate ke na calculer ngo dans nzela so tu na ta mama mimi nde toza so to calculer ke ngo to calculer ngo est-ce que soli makambo ngo to soli kutango te to soli na ye a pour transmettre message badon ne bani ko sa musana ngo bani ko bimisa et ba c'est spirituel donc na ba ko tout toi oui ba ko comme l'homme spirituel c'est ça ça va pas la vie non ils arrivent vraiment important sur le message au vaccin quel est le plan. Et la vision mon azwa qui bon été sur la commission par rapport à l'appel. Oui. Dans mon qui peut Jésus encore. Là il me comme sous mais ça a pas tout la Kinshasa. Ça fait un peu longtemps. Na lali na mon nazaki boui. Na zaki ni a côté le tout à coup dans l'espace. Na mon Jésus-Christ azali kola cheval à pembe. Cheval on est pembe. Yemo balati pembe ayebi ngai ko ngala zo mona nataki te mako kam elongi ka comme ndé na mona elongi zo mona même pas elongi ndé mo éclat il est makas mais azan un espace cheval pe na espace ma colonie ça ya vali pour cheval ngala na se ya azali kolo ayebi ngai kende yebisa batu ke omoninga ngala vision na répondre ngabi mokonzi soko na yebisi batu ke na monio batu bondi melanga ite tant qu'on a répondre bongo na moni cheval de baloki et ça net au kende départ après et tourner le sous à telle direction nga ayego yebisa nga moi non arobika donc vision nazo ki wana mingi pour le surtout côté appel ba période on a ça pour comprendre dans côté donc tant où Jésus a dit ça que na ça na moni mais pour comprendre ce que ça appelle nanga au fait ya ko yeb ça ba côté à bateau ko pendant 100 malam que Jésus revient bientôt.